Napesi bino merci mingi bandeko balandi esika wapi bozwami. Voilà natango yo bozali kobongama kolanda film na biso avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche. Voilà film na biso Descartes. Elika koloba nyama simandako babenga kondoko. Bandeko nyama batu nzamba sala. Mais milimo mabe nyonso balinga kelo nyango mingi. C'est comme si présence ya niaou et comment kolak sa présence ya ba esprit. Voilà une histoire. Lisolango za ya ba niaou, ya malamu, ya mabe à suivre dans ce film. Voilà tolanda lisolo na biso na kati ya God's Love International Venture. Voilà gli va sali plaisir ya motonionso. Penatango yo boza ebele. Boza ko zela toujours arrivage na tango nyonso. Pe bisika nyonso ya ba film ya sika ekozalaka kaka ekosilaka pete po moto nyonso ya solo oya pona glive à se retrouver. C'est reparti, première saison film na biso. Voilà tolanda. Masolo na biso to bandi wapi totala. Ah mokolango boyende. Tomoni kaka bato ebele. Bazo biemba banzembo. Voilà balobi mamo yoyo ndendoki. Balobi nini mamo asali nini. Mboka mobimba bacholie bayembele banzembo. Tomoni mama moko nakati na bango seke mamo yo ayebi likambo. Eza pamba te. Soki bakangi ndoki ya moi makasi bakobelela. Mama moko na saki na ina mutu. Tango mosusu ndoki yeyo, tango mosusu ndoki yeyo, tango mosusu ndoki yeyo. Na moi makasi boye bakangi ndoki. Toyebi kaka tradition selon ba village. Mboka na tradition na bango. Sirma na mboka oyo babenganaka bandoki libanda mboka. Mais masolo bandi mabe po na mamoyo. To vérifier est-ce qu'il y a solo yende ndoki. Koma na butu makasi ayoki pasi ya kobota. Pabimaki na zemi na yeto monaki. Siko na tango yepe motote pembeni. Ayoki pasi nani kosunga. Azoluka bota. Tela ba condition difficile. Makambe bandi mabe. Na butu boye ye moko kaka. Tela li solo na ye. Ah bandeko tango mosusu pasa na pe innocente. Potobi na mokili batu babelela bandoki o bazalaka te. Misusu babelela bango pe bamiyibi na butu alors ke bango te. E bongo pona mamo yo li solo ekozala ndenge nini. Wana toyebi nanu te. Tozela topesa mwa tango. Tango azobota présence ya nia uliboso na ye. Tala na miso za ko pela penza lokola projecteur. Moko te mibale te misato te babimi ebele. C'est que mwana moko abotami na présence ya bania webele. Ndenge tozomona bambula leki bambula boni toyebi te. Moto atali na nzela kimi amoni tala nia monene lokola tigre. Dona mboko yo bayebi lisolo te to ndenge nini. Nia opekisa mawapi. Mboka nini nia wazalaka te. Mena mboko bazokima nia na nzela. Balobi keba na kondoko. Batu nyonso sans unique tala ndenge bazokima. Dolika mozo na sima ebikisaka te. Batu babungi na balabala bazokima kaka. Mais eloko ngo nini yo? Lisole bandi.
mokolango pe totala tato yo azokima mwasi pas okima. Qu'est-ce que c'est? Ah, mboka ba phénomène. Balo bateke bazokima banyau. Po nzamba bato asala nyau. Nzamba lobaki tout est bon. Cela est bon et agréable. Mais bato na mokili bakomi kopona banyama. Misusu babamba bango komba satana pe milimo mabe nyonso. Na mboka ngo pe kaka mwana mwasi moko aza kotambola. Oh mais aza calme, c'est-à-dire quoi? Po ba misusu baokima ba misusu bazo paniquer. Tomoni kutu ba tata ba mama bazo pakata mbangu na kolenga lenga. Mais oya aza na kimia boye, aza wapi? Azo yeba makambe sa na mboka te. Tomoni kaka motu moko ndazo banga makambo te. Azo kende na kimia. Metela ba misusu. Tela mboka mobimba, tela batundenge makimaka. Batela na sima boye, nyama sima ndako kondo kwa koilie. Azuye, asuye. Abandi ko bukuta linu yebe babukuti minu te babukuti lisu. Nzoka makambe sa boye, ba chat sauvage. Nia wazamba. Ba nia umoko féroce. Nzoka bazo biki sate bazo bukuta na misuni ya bato. Kolia misuni pe ko bukuta mikuwa. Ah, mais papa yo. Ndenga nini? Ebongo bino nyoso bozo ki mambongo beboke wapi? Iyoso tunanga tala. Tikele biso makelele. Likambo zate yango yo nani? Obando pose ngai ba question ebele boy. Hein? Olingo sali siko awa tozokima. Boni boyko? Tala etale wapi? Susino za wapi so na kena famille nga wapi? Nini yango? Tala, oyebe ko kima jamais mosika ya ombre na yo. Tala papa. Toke na biso ya tika mona mwasi pardon. Oyebi yena mama na ye batonda kindoki pardon bango te kolobele loko te. Boende batu bazokima ye alors que ye kutazo banga te. Mais to comprendre te ndeni ka yo moko na mboka mobimbo banga ka te. Mwana mwasi pe atuni boy réponse ye te. Oh awa verbe moko na mboka verbe courir. Na mboko yo batu nyonso bana mbangwe basi mibali na bana na ba mibange. Nini lisusu bato baokima kaka. Balo bateka banyau bangwana banyau liboso, banyau na sima, banyau na mopanzi, baza partout. Tala babuku ti loboko. Bandeko banyau wazamba wo, banyau ya lifelo wo, banyau ya ndenge nini oyo baliaka misuni boye. Voilà moko nda banga kati. Yende kimia. Sirma ye yebeloko eza pamba te. Tango so tambula na ye abwaki miso atali amoni nia wazolia mosuni ya bato atali ye patali. Oh do yamba ngania ute. Ah mwana mwasi keba. Alors que mboka mobimba bakimi kaka yondo zo denda. Seko yebi likambo. Voilà ye pe calme makena ye. Likambo na motote. Igwe avani na ba conseiller na ye. Igwe ndenge nini tozotika bato balela boye bakufaka boye toyebi tozomona ndenge pasi ebeti na mboka ndenge bana mboka bazokufa nga deja natindaki maloba nalobaki na nganga akomawa kala mingi te bokomona ye na ntango moke yango wana biso tozela ye présence ya ezemo monoko bazambe aguba yende moto ya maloba oyo utaka na banzambe sikoyo toyambe malamu bika tango molai mokonzi iyo ezemo tolingi toyeba nini yango biso tosali ya mabe na kati ya mboka mobimboyi oyo eluki kanda ya banzambe baya ko balukela biso boyi balongoli biso kimia na bolingo ezemo yolobela biso parce que olobaka na milimo oyoki banzambe bango balobeli yo tozoyoka yo mokano ya bazambe esengi ete bato nyonso na mboka bayeba kotosa mobeko moko pe bayeba conséquence ya makambo bakoluka tango bakotosa banzambe te po justice moko te bokoluka soki bosali mabe yango nganga vraiment
maloba na yo pe compliqué tala lobango na ndenge ya se na langage na biso lobela biso na maloba oyo pe na langue to comprenaka nganga lobako ndenge moko bino nyonso boyebi langage ya bazambe eza langage ya bato te soki boboyi kotosa oyo bazambe balobi boyeba ke conséquence eza inévitable yango nganga vraiment pesela biso na ndenge biso tokoyoka yo malamu bana mboka awa baza na pasi bino boyeba banzambe batomboki me bakangi monoko bakoloba te me bana mboka nganga lobi banzambe bakoloba te me basiliki kaka ezemo toyoka yo bien lobela biso ni nango tokosala mpona koevite abaluki apesi mokongo akei maloba alobaka moke ekoki soki alobi ebele akotosa te mama moko akoti igwe mama zana kimia mobali nanga kufi oyebi ke kaka ebeti babangi kaka ebeti ya makasi libanda eningisi mabele bango moko balobi ke oyo eza langage ya banzambe oyo eza kaka banzambe nde batomboki mbano bango moko balobi en tout cas réponse to bande kozela yango oyo na mokonzi ya mboka aluka solution mpo bampaka babatami nsima na ye lisolo moko tolanda na bilanga tomoni baza kokata matiti vraiment c'est vrai mboka oyo bayebi makambo ezosalema mais eyano réponse ekouta wapi batelela banzambe bazoloba pete eske nganga moto abombi maloba ye mwana mwasa atelemi abwaki miso atali amoni bato na mosala regard ya pamba miso epeli lokola nia wa butu mwana mobali moko atali mosusu atali regard ya pamba alobe lo kote elingi koloba nini ye yo boni bo miso ozokuwa mikalikali boy nini ezuyo boni boni boy kolingo bebisa bakalkili nanga petit oyo vrai chéri nga na lingi to pana na evi nanga mobimba na kolinga ye tito kokufa yo lingo tale boy pwani boni boy komisu no pana pwani ifani libombe bandio boni yo mtozo kase nga bakalkili petit to azaka yanga yi na lela effort olobini ke no yo za na poso bala mwana mwasi oyo wana tobeba na tokufa tobomana ozuli boma yo nde loba na papa na yo na mama na yo baza baboma obioka ifani oyo elingo loba nini ko bosonya pwani bomi boli bokufa mpona mwana mwasi oyo apesa ata motu mbote te malembe bandeko regard apamba mwana ngo mpe minere mwana moke kaka metango aleki mibali babundi en tout cas bandeko bolingo oyo mpona kozwa yango zala na makasi epesi bitumba na nsima omoni makambo esalami oyokaki te oyo toyebi na nzela mai nzela ebale kotoka mai songi ebele mwana mwasi okindoki mpe nazwa en tout cas oyo nazomona clair te ye na lingaki te ata mokie présence na esalaka nga mabe olingaki te pwani parce que yo na ye boza na chance moko te to nini akanisa nini yango omonaki te azaka kitoko te pardon telaka ndenge azoleka ye kaka bazolobela masolo ye grave mwana wa mwasi oyo fo aloba bien kutu balobaki kalongolaki zemi mikolo oyo akozwa mibali ya bato regard moko te ntango efuli bango nyonso babambami bakoyi na se mai esopani ngai bido nange panzani bido moko pe ya suka totikala nango na ndako na biso ngai nakosuka wapi yaya kobeta ngai bakwesi babido ifani azongi ndako tala bazonyolola na mai ya moto po mama amoni ke mwana oyo alingaka kufa en tout cas biki na liwa eza nini ko mama nzoka babundi mpo na nini mwasi mwana moke mine azoleka bwaki regard apamba lisu pamba bwakaki mibali babundi mama bandi koniola mai ya moto
voilà tomoni nzoka ba phénomène ezo salema na présence ya mwana mwasi moka moke na mboko oyo tata ekokuta makambo oyo nini nayebi nanga te awuti bilanga kuna ye boye na bapota alobi nini esalami nayebi te papa tu na ye na asali oboye ifani boni na asali oboye réponse eza te po soni alobaki ezalaka petite wana ntango abwaki lisunga na ye tobundi soni nakolanda bino pardon ti wapi sikoyo tala bidon tozangi mai solo bango nyonso babandi kolela mpo bazwa badalevidi moko awo bazwaki kaka kuya mopepe voilà bamai nyonso bamoneli mpasi kozwa na ebale panzani mbala nsima boloba susu bofiotola mpe bosala songisongi azongi na ndako kolela po ayebi deja explication eza te akopesa ndeko na ya komi aye kokutena kolela adane mais problème eza wapi olobaki ke okendaki na ebale na baninga na yo bokasi mai eza wapi nebi nanga te ndenge nini esalemaki oyebi te ndenge esalemaki koma ebokasi bido mai eza wapi yaya eza ke ebukani epanzani yo epanzani ndenge nini libomesi yo eza foti nanga te yaya eza mwana mwasi ndoke mwana mwasi wana oyo ayebi te ata kopesa bato mbote ye nde mutu akwesinga na sepe bido epanzani uju oza zoba yo penza boni opanzi bido suka totikali nango na ndako kaka likola mwana moke bongo yo na eboweli nini explication bimi quand même alobi vérité ndimelanga yaya nalobeli yo vérité talumba kende yela ngai bidon wana avanda bomo na maboko na ngai kende yela nga bidon imagine nanu makambo azoloba apanzi bidon ya suka tozaka nango na ndako mpe totoka mai soki ozongi ndako maboko pamba okoyeba nde na koboma yo omoni bangambo po balobaki mabe songi batie monoko mpo na mwana moke bandeko bakobenga mwana oni ya upamba abeti lisolo na nzela malembe nayebi question na expliquer ya kokomprendre ngai kolela na ote yaya nanga tomboki makasi bidon wana oyo na panzi ya suka pe yango tozalaki nango na ndako tala sikoyo bon soki tokomi na lopango pardon yo kende liboso nga natikala nsima pardon voilà komi koluka baintervention bato bayoka moto aluki makambo aleki ka wana alekaka calmement doucement regard ya pamba atikaka regard na nsima mwana mobali akoyi mikalikali akati masolo ok ikena mwana mobali alandi ba fraîcheur alandi ba minere mbala moko uju atikali yolela masolo ekatani balingai basalela intervention po bamema masolo malembe na ndako masolo ekatani c'est que mwana oyo aza na bapouvoir do bato bazoresiste ete lisolo ekobanda ekobetama uju mpo nini kasi yo yina mwana mwasi wana asala mabe nini ata yo moko kanisa nga nasi natika nakoma na ngambo na ye tosolaka na biso omoni sikoyo nakoma na nga na kimia ngai ye nazomona ngo drôle nandima vraiment ke ikena oyo ya yo atiki yo alandi nani mwana zamba wana mwana moke bongo penza oyo ayebi ata koloba mbote te na kamwe oyo
nalobi makamba solo nalobi yango na jeté ndenge selemi oyebi ti tozoloba sikoyo kaka banzambe nde bayebi eloko nini mwana moke wana sali na ikenga oyo ya ngai engai ye uju olobi pe ikenga ya yo oza pe na monoko ya koloba ozoloba ke ya yo nde ikena na makamba oyo tosala yo bon d'accord likambo te voilà akomi kobeta lisolo po makamba moni esali epasi azanga na mobali siko likolo ya nini kaka mwa petit oyo nzoka mwa petit oyo aza na bangenge mosusu do mibali bao resiste te tela ikena atelemi ye pa telemi atali ozolanda nga po ani nayebi na nga te po nini nazolanda yo bon tikolanda nga kasi naza na posa te olukelanga makambo ngai ikena naza na basolution na baproblème na yo ok yo yokanga nano liboso abeti ye kaka moko dans le fil tela bapouvoir bangoya oyo ebimela wapi ewuta wapi keba soki bakobelela yo ndoki seke bato baza na raison nzoka aza na banguya moko bato bazokweya mikalikali na nzela moto apupulika na malembe chance moto aza te bana basi misato bazwi décision tokoki jamais kotala ye pamba boyi azosala oyo alingi biso totika ye tokopesa leson akotosa bayaya mpe biso tokotiki ndenge wana te nalobi ndenge tokokende boyi akovivre biso mbano seke bakani ye mbala oyo balobi oyo akopekisa biso aza contre succès uju na bamasta na ye baozela ye baokale ye balobi lelo eza lelo bango na nzela bake na décision lelo penza mwana oyo mwa minere oyo ye wana bimeli bango na ndenga ba mystique bon bino bozolukanga mpona nini naseli bino mabe ndeni ayebi ke tozoluka ye wana yango te likambo na yele awo tala yoyoka ngai tala esika nyonso memi ikena na ngai kende mbango ozongisa ye sino okolinga te ona kosala yo ngai ye yango yozobondela ye o nini yo kombo yo nani nayebi te tala ikena atala ndi yo yebaka za yo te nasali epe loko te namonaki yo nde moto otali ye kaka boye mbala moko alandi yo ye solo ko akosa mpe oyo asali eloko te tozoloba ozokende regard ya pamba apumbusa bango bapumbu likolo en l'air oyebi ke bapanzani moto na phase na ye akokitela nzoka bazoyoka te bazozwa baleso mpenza ndenge balobaka pilipili moke esoka makasi nzoka mwana moke azopesa bayaya discipline non tika mobali wana aza ya yo te oza mwana moke oza mwana ya age ya bolingo te ozoka misusu bazolela loboko mosusu azolela lokolo seke babandela te mpo mbala nsima bakobuka na bakingo tala ndenge bazosonga mutu na phase na ye ça c'est grave c'est que bato babangaka makambo na mwana moke nani wana uju mbala oyo amoni kimona meso na ntango wana pele mama moko na bilanga ye wana na mosala nani wana tela bazoluka nzela kokimela bango mpe batali balobi ngambo ebandaka kaka boye toyebi banyau balie bato miso ya mobesu tomona banyau babuku te bato maboko yaya pelombe rambo ujuli kam nini boye ko ozokimani alobi te pema uju nini yango ekomeli yo ya obundi na mutu kuna
te na bundi nanga na mutu te yaya. Mais quoi uju? Yaya. Eza mwana moke wana ndoki atake biso. Yango makamyo zolo ba wana. Mwana mwasi ni na atake bino. Est-ce que ça va? Nasa malamu yaya atake ngana ba master bundisa biso to pombuki oyebi biso ndenge to comprendre te to luki ko to expliquer to pese leçon mais biso nde to suba leçon uju vraiment ya liboso ezaki bidon moko ya ndako epanzani okomi kolobela mwana mwasi ube yo nde moto ozwi liboma yaya ndimela ngako nazolo belo makamba solo vérité ngoni nazolo belanga keba nazo comprendre soki mpaka komi koloba maloba lokola mwana moke elingi koloba ki azangi maloba pe azangi eloka koloba lobelanga vérité boni makambo solo belo eza na sens te ou bien soko luki ngambo na olanda ngo kuna esiko tiki yango zonga kuna yaya pardon comprendre nga na lobi yaya pardon kuna te bakoya kopumbusa nga lisusu makamba lobi eza na tina te mwana moke akimisi ndenge nini azolela pe lokola mwana ko alors que ye mokolo akimi mwana moke dossier ya bido epanzani batiki échanger dossier wow mosusu na ngambo oyo pardon abo mangate pardon soya na sima soya nani wana explication ya ndambo mutu aza te na sima mais azokimaka ye moko batata oyo bavandi masolo kitoko bambongo bazokabola sourire na mbebo esekeli kaka seke balie milekeli na bango kopango nini yo masolo ebandaki wapi oyo bakomi osimbela bambongo boye mais likambo ngo nini ko bandeko bateki taba to bateki mabela bilanga moto nyonso se retrouver penza mais mazi njoko nakanisi yo pe okakile malamu po mutu oyo fwazo mbongo pe azali awa te bon ata mutu yango aza awa te topesi mbongo pe te après tout mabela ngo pe toteki eza mabela ndeko na ngai lokola ndeko akufa seke naloba bien eza siko mabele na ngai mazi njoko koloba bongo te mutu moko te aweleli likambo keno mabelone eza ya yo te eza nango ya yo me badroit de lei bateki mabele nzoka soki likopa yango eza na nzela nsima ndako ke balobi bakofuta botika nga mokolo mabele nazali awa voilà bato babeti masolo bakaboli bambongo basepeli papa oyo njoku yoza maladi tina fandi awa toyokani bien na suko bandi ofinga ngai masolo ebandaki bien ti nini susu tala mwana mwasi oyo yokanga nano bien ko ndima tosala bolingo nga na yo nalingako makasi naza moto bilanga leki mbongo na mboka mutu aleki nga aza te naza na posa ya libala te naza na posa ya bolingo pe te nzoka na nsima mwana mwasi moko ayebi somo na ye azobatama mpo ayebi me bana mibali bazobanga te posa bolingo kaka bakoleli minere oyo azobundisa mibali na nzela do azosala succès mabe na mboka alors que moko ayebi somo na ye azobanga kuta pusana botuna masolo akobetela yo Igwe
alors toyende kopesa yo parti na yo yo ozali moto liboso ya bokonzi premier citoyen yo nde yamba ya yo. Est-ce que bandeko eza na voie normale to na nzela moyibi bazwi mpe ndambo bapesi igwe. Merci mingi po bosololi malamu mbala moko kaki ebeti babangi makambo mbalo ebeti na igwe tela ebwaka igwe na mabele seke likambo mabe salemi po ekobeta pamba te nzambe oyo bampaka bazangi réponse po soki batuni bakoloba nini soki likambo seke nani aluki likambo eluki mokonzi mboka banda alalaki akwei azolamuka te nzambe soki igwe akufi toyebi bino na bilongi tokolanda bino nzela bazokamwa bampaka bakimaka te likambo nini bato moko bazotuna kaka réponse eza te wana mazi njoku na onotie bo eloko nini elandi bango bakima boye ngambu yango na réponse kaki ebete na moi makasi sambula mosusu obeti bandeko bayebi banzambe basiliki bango mpe basalaka na bango jete ke baba innocent nde bakufaka liboso bake kopema mosika. Question nange ezali biso tosala nini avant niau oyo yakanda pe molimo alieli biso awo na sigere toluka aguba pona mbala mibale nini mbala mibale toluka aguba totunaki liboso awati réponse ezaki nini eloko nini ayelaki biso tosalaki wana te kake ebeteli na miso na biso tika toluka moto mosusu pardon bampaka réunion oyo eza nango na ntina te eloko oyo tozolobela weleki biso na makasi tala na minute oyo moto akokokana na problème oyo aza te oza na raison. Alors niau oyo nde oyo azoboma bato biso toboma ye po nayebi nganga moko na mboka bapaya akoki koya soki aye asali eloko tokoboma niau oyo azolia bato mpona nini biso tobika te na liboso na ye na sigere tokende sikoyo lobi te bazoluka sikoyo base debarase na niau oyo aliaka bato mobesu nzela butu totala boye bayaya babimi na bamashete bayokaki sango bakende boye babimeli bango na bakimpukunya babengi bango mpe bavampire keba baliaka makila eloko nini babimeli nano bamoni yango te nano kutu babandi te tala ndenge bazosamba bango nzoka bazobundisa milimo oyo eleki bango na makasi alors que uju na ndako atikali palamba ndenge tomoni bana mibali bakei balobi tokotelemela milimo nyonso eza koboma bana mboka uju aza kolamba uju ya nini elandi yo boyko tela niau wana oyo ya kindoki aza kuna azolanda bato nalamba nanu na sisi te tika nzungu seke babangi niau omoni na mibali batonda bapake bazopota mbangu seke makambo oyo eza jete yaya nanga obimi okei eboka sibilei na ndako lie te nake kaka ça va bien lisolo moko yango yozoka sango te bato bazokima kutu kokota zamba yozobanga te kokende yo moko ndeko tout ira bien problème eza te kobanga te les chasseurs abimi ndenga mesana
lokola bazobanga basango mikolo yo leki alobi pardon lelo pema na yo nyama zamba ta tozangi yango tokovivre ye wana kei. Est-ce que ya solo liwande ezozela bato ntina nzela zamba bato bakobima susu te na mboka oyo e à suivre lisolo na biso eza kocontinue. Voilà tozela to continue na deuxième partie lisolo ya banyau oyo baliaka misuni ya bato moi makasi tolanda.